JB c'est un grand artiste. Azar en quelque sorte Coco Yabil, tu vois. Azar Coco Yabil. Tant que JB Bill nanda kuna bango azotala na télévision, azo convia comme wa JB le preuve même moment na pe big tala comme so pembe ko le ganda zakala, c'est toujours envié JB. C'est un enfant bon, toi la tarnate. Bon pesi mutu $10,000 après ba boyi yango ba lobi papa chéri akabela biso $10,000 te azane loko te soko azalaka na mbongo il faut alongola pe ba mosaka chez bango alongola ba jata misine alongola rabwe na ebite tout ça c'est que beaucoup ça biso ba $10,000 ezali na ya pamba tokolo ba bongo. Est-ce que je vais déjà il y a quelqu'un où il y a kabeli mbongo après je vais que na kabeli mutu tel wana mbongo non ezalaka bato ba kabeli bango laisse on a déplique aloba que papa chéri akabela ko papa chéri boyaka ke allo ba kombango mais allo ba gaga pour la reconnaissance na ye budget $10,000 la société Bill ndemte a dévoiler kiango so tali sujet o ya Bill Clinton ezali sujet à musique te ce n'est pas ya bet album to crime rabwa ke kokani non c'est quoi c'est apesi mwana nini ndoi apesi JB ndoi et ki abengsi ndoi ya yete ya tomboki o mona teke za louche ya salité na niveau na biso ko tinda bat bakelo ba po ba ben cité JB par rapport à CG wana na batama yele ba mona maman c'est petit aussi il continue toujours à être voyou tu vois parce que il y a ici à finga nani vient na biso nani Félix Wazé quoi a finga ko Olomide a fingi wera kutu ouais pour mutabimisa gi alobini na pesa 10 ans de pouvoir ya buzoba tu vois. Mais dis ans de pouvoir mais il y a le moi lobini qui disent de pouvoir à Bouzoba et en plus à lobini ni qui va kosaka na mbonga ba bombo asa kosaka a cosité ça veut dire atikala ko zelo côté kuna ndena yebi à côté na famille ya maman na biso biomba c'est peut-être la famille qui l'ont aidé mais il y a na maison lui ba kosaka ya zoka le côté tant à combien comme commerçant la famille biomba abalaki na ngambo alande ba bokilo peut-être ba aider ozomona eza louche si mutu kombo mais mutanga yete bandi ko kefinga oza zoba ozomona obimbe na bololé na mutu atanga sa makambo wana ti il fallait kutu tant sami bonga bomango atikala kana eloko wana na mwa mutema abomango nde lobamaki avant une mais so azo continuer loba eza soni mon frère eza soni okitsa pe mwana na yo wana ola accepter que peut être l'histoire moi na kola boy te ba pesa ka kombo papa kingal papa on pa yaka na fetité yango moni boy moi na otikala na cacher moi na mutema ko bebisa Bill Clinton ko bebisa cache nini mutema moi noté so au commissariat nani China ni so pe kombo ni comme ça muluba Bison piano za Bison piano ba Bison piano o ko tanta Bison piano nani piano sobe piano o basata piano ou bien chaka mo lo mo be elongo na te ko ta papa chéri pour ça la bien pour ça on dit ko lobela ngeza soni ndo nanga net ngande na be mwana ngaza ndo ya mututi ando ya mama na biso abotanga mais je ne trouve pas la raison la vandika be marté attends on pesa moi no kombo ba pia kombo fona senga pe ba nini ozomona na ko pesa ka kombo bon te moi ma fille asa na kombo ya mama na ngai ozomprendre azo comme maman na mais yo ngo pesa na moto même bobota mité on eza ba intérêt moko boyo oluka na katwa eza soni et qui tsabile sa bilika kola na difficulté mais na difficulté ne et comme bima tezeloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata c'est Belandam. Oh, on se l'a déjà bien là, c'est tout 6. Ah, il est aux autres qui n'ont pas bomanga. Le coup n'y a pas de mitata yomo. Tu vous avez pas de pistolet? Le coup n'y a pas de notice. Par contre, l'indication est atteinte. Oh, ce que je me la cablo comme abe. Yalo oui. Nazo zelo na 4 landangai. O lukaki yango. O 6. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mbaya quand on m'a kana. Ayo moko vraiment. Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir.
Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zongi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle nzoto. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve. Banakin, Banapoto, bonjour Nabino Nyonso, Bozolanda Martin Engi Vitesse Affiché, Solali Kambu, na 3W Elengia Congo TV, Kandene Sabino, donc chaîne Moko, na Kata République démocratique du Congo, Oyo Tolar Sabino, ba news, peu d'informations, bien ba actualité, Yandenge na Ndenge, Oyo Italie, Marma musique, na Kata Mboka Nabiso République démocratique du Congo, donc Mboka Moro Tolovoa Yango, quel que soit, ba ma ben nango na ba malamu nango, ma biso tolingango, kaka Alors, mesdames et messieurs, ngana lova bino malgré ba o ba critiqueranga na lela bino tout donc pour bosala nga pour na zana ba émission nga donc les loto robeta pendali solo ya BCBG ngai na Floris Sadiko ndeto mesana ko solo la balobi ba vrai tout ya BCBG baza déjà ko sepela tant na zana Floris Sadiko poto solo penda maramutu ya wenge BCBG. Bonjour Floris Sadiko. Ouais, bonjour Martin. Bonne santé. Ouais, ça va très bien. Nalinguna bengayo Flo nan bengo Freddy mais tandis que ba Freddy peut ba tonner belé mais comme on qui maté Floris Sadiko toujours en forme ndengeni. Ouais, ça va un peu comme ndoka moni. Babi Flori Akimi Makambu Babi Flori azomona na te na ebité bisaba na kinde Congo de tous les partout azomona na te pourquoi ozolo baté na micro pourquoi ozobango bendengeni. Ah Martin, je ne sais pas bon comment on a tes suite nous avons aussi du travail à faire tout ça là Hollandais là. Mais on ne peut pas venir parler à tout moment au moment qu'il n'y a rien à dire tous les gars tout le bas tu vois. Tant au moins que vous avez le cambo photo nanga, c'est pour la raison pour laquelle vous avez. Oui, je vais parler quand tu me poses la question. Boni ba vrai tout il y a wenge BCBG o tout balela papa chéri, jibem pia na moto pamba o tout ba soutenara e boni bango. Ouais, tout ça très bien, na sur yo mozo mon papa chéri toujours à la page, ba concert partout, tout bêta, tout kende. Donc ezo les gars qui to connaissent yo mozo mona. Je pense que aux chroniqueurs, aux toujours collander là-bas nouvelle désolé cas. Papa Chéri en ce moment c'est l'artiste qui vraiment sollicité, c'est l'artiste qui a la page sur les tellement dans YouTube au moins Papa Chéri ils araillent. Dans le métier il y a dans check c'est pas pareil. Donc Papa Chéri azana est bien alors que le lopenato okende moi mingité pour il faut to kota pena na mozindo ya masolo ngo malgré ba fiti nanga ba hini nanga ba jaloux nanga toujours ko critiquer Martin Vitesse Affiché sola di kambonde na lobara na lukara makambonde pona la sabino donc to kota pena na mozindo makambo etali Papa Chéri toujours donc biso to stoparaté ce qui makamboza to landela rapoto ko matina suka nango na ebité Floris Sadiko to sa ino pe mission o to lobela ki makambo ya jibem pia na Bill Clinton na ebité donc ya ba mabenini o Martin Engi Vitesse Affiché asali po batuba lobara moi trop penda boye na ebité na sala gina yo na sala na DJ Abdul na sala na batutu na sala na batu Bill na sala na batu jibe so problème ezatu landela ratu mais comment qui est peut-être étant sous côté Bill balobi moi trop côté jibe na ebité sogi bino batu jibe mpia na borolo banini pona nga na za maboro pembe maboro penda boye pona mututu. Bila Lobagine, on avait déjà en parlé. Pour l'anniversaire, on a banin. Mais non,
Tolobela grand déjà, nous ne sommes pas là pour Tolobela Mamba Bill. Qu'est-ce que tu sais que JB c'est un grand artiste. En quelque sorte Coco Bill, tu vois. Asa Coco Bill. Tant que Jibazala JB Bill nanda kuna bango azotala na télévision azo convia comme wa JB le preuve en même moment appelé Big Tala comme so pembe le ganda zakala c'est toujours envié JB c'est un enfant bon toi la tarnate so bando tuna ngama rambo eza au-delà là ça va na ça que mama baba miki je n'ai pas le temps là vraiment netinde na boneza na c'est jeûner kovanda net na télévision parce que na zape na pe na bato ba ibinga ba respecter ngai na zape donc na quoi na ngai ya bonheur na ngai na ko yate na robeta mamba bil faut na beta moto pe na batali be wabino ils correspondre mais lelo balobi $10,000 oyo ba pesa ki zaki ba mafuta ba pakola ki bango na munoko na ebite seke bino pe bato jibe boko sarabi so bendenge nini po bo pesi mutu $10,000 après ba boyi yango balobi papa chéri akabela biso $10,000 te azane lorote soko za na mbongo il faut alongola pe ba mosaka chez bango alongola ba jatamisi na alongola rabwe na ebite tout ça c'est que beaucoup ça biso ba $10,000 ezali na ya pamba tokolo ba bongo ya lukuta obebo créer ki dossier pour tondi ma papa chéri bendenge $10,000 ya wapi oh bo pesa ka Bill Clinton bolobela ka mokili est-ce que je vais déjà il y a quelqu'un où il y a kabele mbongo après je vais que na kabele mtutel wana mbongo. Non, ils allaient bateau bakabeli bango. Et ça m'a déplique à l'oba que papa chera kabele ko papa chera boyara ke. Ya aloba kombango mais aloba gaga pour la reconnaissance naie. Naie bi $10,000 la société bil ndem te dévoiler kiango. Peut-être même tabetel selon moi ben ndimite jiba ko ba mwamba. Mais tant on lobby déjà que bo pesa qui était eloni sali qui poyé par le babo pesa qui était c'est que vérité yango wana na ebite to landa nani to ndima nani. Ma frère tous za ba réaliste moni o za télévision hein. Eza TV tous za la air moko ba raisonnable tous za la bateau to tangi classe hein. Je pense que soit allé CG o Bill Clinton et allé CG à musique. Ce n'est pas y a bet album to crime boire que kokani non, c'est quoi? C'est apesi moi na nini ndoi apesi jibe ndoi et qui a bien si ndoi ayete ya tomboki au moins des alouches ya salité na niveau na bil soko tinda batba ke loba po ba ben cité jibe par rapport ya CG wana na batama yele ba mona ba monga c'est petit aussi il continue toujours à être voyou tu vois parce que il y a ici à Finga nani vient biso nani Félix Oazé quoi à Finga Kofi Olomide à Fingi Wera Kutu. Ouais, pour Moutabimisa qui a l'obéni n'a pas 10 ans de pouvoir ya Bouzoba, tu vois. Mais des l'obarani qui 10 ans de pouvoir, mais il y a l'obéni, il y a moi dans l'obéni qui 10 de pouvoir à Bouzoba. Et en plus, à l'obéni qui va consacrer un bon à Babombo, à sa consacre. À quoi c'était, ça veut dire, à Tigala Gozelo côté Kuna. Ndena yebi à côté de la famille ya maman Biomba, c'est peut-être la famille qui l'ont aidé. Mais il y a une maison lui va consacrer à Zogal côté. Tant à combien commerçant la famille Biomba abalaki na ngambo alande ba bokilo peut-être ba aider aux hommes les alouches. Moi so ki bokolo. Binisa bango public. J'ai na maboko na yo. Batata ba mama bandiku. Na landi sima na timbiri ba sekretaire. Sekretaire kaka timbela barbi awa toza zomuna oyo izali bwana ukuma rukola mwasi simekoli mwiki bokoro yango oyo odo betokira no awa toza kibokoro mwasi simekoli bi oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli alpha mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a je suis formé stop ongana kalangao poitrine place qui ndenge nini te balobi fetu makamutu au centre que autoza nzoto makasi ndenge nini na a tout ça solution mamutu on va voir ça comme le pas maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelques temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuna peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme
bote masolo échange. Awa toza mutesalakaki lokola lia ezala boye. Awa toza nde mutesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Sinikoli. Babiloko wana Martin moni boza bape botangi ba classe boluka bozwaka polémique eza bien mais tout ça là on a ba genre moko boya intellectuel. Moi je ne trouve pas la raison on ngana ko ya penana lobela bila à propos makambo on a pris Sony au pesi muninga au pesi komba mwana mutango swa boyina ye obando loba et l'aximba moza complexé. Deuxièmement on moto kola na pasi pona moto oyo akola bien azani na mona ngo ezango normal okola na nzala siko nzala wana ngo bando 600 na ba moyen moko boy non eza Sony so bila landa ngai eza Sony mingi na ko koloba on avoir haute type puis ça Sony opesi moto kombo mais mutanga yete bandi ko kefinga oza zoba ozomona obimbe na bololé na moto atanga sa makambo wana ti il fallait kutu tanga sami bonga bomango atikala kana eloko wana na mwa mutema abomango nde loba maki avant na mais so azo continuer loba eza Sony mon frère eza Sony o kitsa pe mwana na yo wana o l'accepte na ke peut etika la histoire mwana okola boy te ba pesa ka kombo papa kingani papa on pa yaka na fetité yango moni boy mwana otikala na cacher mona mutema ko bebisa Bill Clinton ko bebisa cache nini mutema mwana noté so o commissaire ta nani China ni so pe kombo ni comme ça muluba Bison piano za Bison piano ba Bison piano o ko tanta Bison piano nani piano so pe piano o basata piano ou bien chaka mo lo mo be elongo na ona te ko ta papa chéri pour ça la bien pour ça on dit ko lobela ngeza Sony ndo nanga net ngande na be mwana ngaza ndo ya mututi ando ya mama na biso abotanga mais je ne trouve pas la raison avant d'ika be Martin attends on pesa moi no kombo na pia kombo fona senga pe ba nini ozomona na ko pesa ka kombo bonte moi ma fille asa na kombo ya mama na ngai on prend aso comme maman nga mais yo ngo pesa na moto même bobota mite on eza ba intérêt moko boyo oluka na katwa eza Sony et qui tsabile sa bili ka kola na difficulté mais na difficulté ne et comme bima tu vois donc elon rolo ba ya ngwana Martin alors que nabi na wenge BCBG ndenge kaka eloba mitro bozanga identité na ebitenga na solali kambu il faut na loba pour batunya so ba senti partout dans le monde wenge BCBG balobi bozanga identité bozana bana o babimate ba robeta pe de 18h 6h bazate na orchestre na bango na ebité ba komo benga ngo OK jazz na ebité par rapport à ça identité o bozana ngote eza par rapport à nini. Non, au moins mon frère, et comme Laurent a répondre mutuellement le bique OK jazz. Mais tu sais bien que quand on parle de OK jazz, na wenge est comme des mots différents. Donc il faut ala dans faut zoba, aux ala malediqué. Ou bien aux ala moto, aux ali inconscient, ou bien aux ala fou en quelque sorte. Pour BCBG, c'est BCBG. Tu es BCBG, OK jazz, tu es OK jazz. Ce montant linga à salario, à go fin on a bandé nyoso. Oh, on a répondre à salité. Au moins, biso tanto yaka emoyo autour na ngai ba question. Na pena ba pembeni, o ba tala biso apito sana. Ba ibinga pena ba valeur mo be, ba mona ngana ko mo ba n'importe quoi. Et s'il ça gaz, et s'il ça valeur à mutu. Donc, so muta fingi c'est un peu un problème. OK, just comme mon nigga, OK, je non gravité, est-ce que changer JB? Tu es sûr vraiment ndenge mutana lobi ke o boye, ba bimate asaleza ke boye ndenge JB na parler là ba parler ne ba na ne baliete. Et la Sony au Saranate. Ce qui tourne la maman musique, toute la musique, n'a pas été dit, j'ai besoin de mikolo trop. Partout, papa, chez donc. Aucun concert, on peut boire. Au débat concert, et aussi la télé, au lembi, na yo mo goûte. Eh, nga semaine on a qui n'a soute, semaine on a. Bazo yaga. Yo n'aime to lemba concert, mais ya go beta. Ye mo sa na yangoana. Donc, et ça, babilo musu soute ba go claircir ngwa. Tu as quand TVT pour tout ça ba polémique moi Sony. Il y a une polémique à Sony. Sony. Dans son lobby, il faut quand même tout transmettre. Parce que quand on peut c'est comme si on a raison. Raison ou pas, je ne suis pas là. N'a pas niveau de Bill Clinton. Raison ou pas, je ne suis pas là. Donc, on préfère moi dans le bas qui au moins na RDC au moins Weranson. Camarade ya papa chéri ba beti na ye ata lelo pa ya ki na kwa na ye au moins na ko lobela maison mais na lobeli wera o tout bati kali na lo na l'exception des personnes ngana yo beta so na ete rien na mona munde ko mo ya bisango fali na temps falite
nana temps fali pour pas pourquoi parce que fali pour pas zala na ndako na bango au fina te recommande peut sortir on peut te recommander zalaki avant na ndako na bango au tala même pas wenge bo cha Pentagon oh ça va tout ni fali oh nani aloba oh JB akobeta histoire JB tant ça na ndako oya bango ya papa na bango na maman na bango oui c'est la vie a toujours les successions bango pe baye est-ce que so yende au commis collègue moto yo kutaki non tango yaka okutaka ofana na ndako na bino osokola ongo cha mandefu kwa JB tango commis ko lelo yo on offre à JB, ça n'a pas de sens. Alors que, mesdames et messieurs, voilà, donc, Tobé Tapena, Poto Chité, tout ça, le Lopena Mingité, Masola Ibrator, pour concerner Abetaki, donc, tout le monde a un peu de mission. JB Bazawana, Banani, n'a habité, et comme le bisapé, moi, tout trop, qu'est. Neti tolobara ba misa JB na sima Ibrator na ebité soki po ba Ibrator gaz be Ibrator gaz na oye baté problème ngo et comme peut koloba moment trop na sens bongo donc babi wana koko il y a les rois de la forêt. OK, wana d'ailleurs j'en profite à l'occasion donc au moins ça la symbiose na place de Choloba. Ibrator son nom au papa na bango na maman na bango ba pesa ki c'est piano. Wana kutu mwana ngo ba ebité ka za musique ils sont piano Ibraton piano oh sko o piano o abili wana eza sko piano moko boye si bokoloba alongola ngobe eza piano eza o abili eza piano moko boye commercial piano moko commercial na gagner loko mais o Ibraton papa na yena maman na yeba yeba kiteke ozala abili eza commercial intérêt ndenge nini loba non na pesa piano tant piano ko na boya bando glissera mo eloko. Tu vois, mais ce qu'il y a des différences. Son père et sa mère, bah, comment piano et coïncider tant dans sa musique, à côté de Yann piano. Ah non, à honorer non, comme on a bango et piano. Deuxièmement, il a trouvé sa lutteur. On a quatre artistes congolais, à mon pena que oui artistes ou yo, ouazana capacité artistique. Parce que yemi nzamba JB na concert mobimba, c'est comme ça grand chanteur. N'a pas nazolo bango ba musicien nyonso o ba yekola nzembo ba yebi mam na oloba so yemi nzembo JB mobimba ta 5 chansons JB kitoko c'est comme ça grand chanteur wana pena o rectifier té so ko yemi nzembo JB 5 ata ya bien il ba cause grand chanteur et ça ba chanteur et ça ba leader mususo yemi nzembo na ata 5 chansons au cause on peut faut chanter mo yemi nzembo na mais quand même nzembo JB il faut ça la grand chanteur donc dans l'imie le coup la coquille d'exercice on a papa chéra salaki na comme tu es dans les bons dans les bons donc continuer comme qui d'aba 7 ba 8 on comprend d'ailleurs on a bien peu partir ça besoin sika na exercice bon mais kabilo ka JB on a so coquille en autre battu moi continue moi 8 ça va ezolo bama ke bana mbanda soit bana ya voisin ba boko la raté na ko mona boko la pe moi trop bana ba voisin donc ya moni likambo identité ndenge et comme le masco moi trop côté à BCBG mais ce que moi na yo a comme kende pas ba voisin c'est quand senti ba voisin de ba bien c'est quand on ba voisin ba bien pas na zo anda na bango bana on so ba longue ba keka pas ba voisin ça veut dire ba enviera et pas ba voisin d'attendre ba zele kuna nda na bango bango yo siko ba komo zo ngasima na web sanga ba message bo ba bima ba jibe na ti ba zaka pembeni c'est que pas na ba lire bien. Mais c'est que ba lire bien ndako na bango ba ba bima siko ba kena ndako mususi ça veut dire kuna bando lia bien te ba kende siko pa ba lire bien ndo moni na kolo ba Ibrator soki aye pa vina ya ye manzimba vina ye oye bien très bien que JBT mtako ya vers Ibrator wana pino oye sanga lelo o rectifier donc c'est Ibrator qui est venu c'est JB comme JB il est ouvert à yemba ngana biso na leader mo Congo na biso mission mo kalanga manzemo ndobi kaleki na TV bike akoba manzemo langa te ba manzemo langa te tal artiste au grand artiste ba manzemo ne peut pas honorer mais yo lobi ba manzemo no te tal niveau ba leader mais JB peut-être na bia yemba ayembi na ye eza makambo donc yango alors mesdames et messieurs voilà to bet aux mois tamingité to clairci ba to ba comprendre pena que to za place partout ngana za mituna ceux qui na yokaki na lobby ceux qui na monaki na koloba jamais ngana ko côté la ramutu ou bien na koloba ndeni po mona nga mutu akingani te na ko poser question na nga pour réponse bima pour comprendre que réponse nde yango ya malonga ezabongo na kati ya wenge BCBG donc nga toujours maboko pembe Martin Engi vitesse affiser sola likambo pona luka makambo na la sabino alors Floris Sadiko moi message na ba fan tu ya BCBG au hôtel biso siko o pe ba sepelité na ba makambo ndenge l'équipe partout dans le monde na kombo ya JB Piana entraîneur Bill Clinton ou l'équipe moi message muke ouais donc comme j'avais dit la fois passée je pense que va vrai et nani kutu nani
président nani après digital nani c'est qui nani Roger ML atindele ba vrai non son message que polémique itabuzo ba moto ça va polémique ne bobo ça donc je dirais que ba vrai tout bolonga dans la polémique abuzo ba moto ko bingi c'est un enfant on n'a pas le temps là d'en parler pour lui donc toi on a té ça la soni o ma que ton nga le ça on a c'est et pendant moi la blog là-bas miki on a lo ba quand même mais je devais pas parler Pexibino ça be miso bendeni non miso c'est trop du kolobela bana moi miki o ba okendo finga ne jibi na point bana moi miki ne tu vas bien Clinton comme ça ne tinga non regeto kuna ndena obeta sur la bien Clinton et ça soni mais tika quand même na loba donc c'est ça bah vrai ce obeta ta grand il y a grand moroboye mais o tangami o nani kinani o kidi kinani o kinini na o wana mzu wana bobwa kisa bango ba bilo mo amike ba niva jibete check c'est pas papa na minito so ki ye même na YouTube jibele mta carton na kanga bango tout o yo ba histoire na bango te ba histoire na bango ga moi na ba bilia ba kenda ni bo o ba beta kinani na ba jibo yo ka mama musique ndule beta gya ali le beta gya ni le sala gya bala album mais ça bandule ça te yo mona donc c'est ça. Donc, toujours dans les bons. Nous sommes sans album, mais nous sommes très bien. Tout ça, toujours à la page. Dans ma gamboye qui est bien. Donc, j'ai bien perdant. Toujours à s'en est posé. Moi, je suis pour toujours Kabouana Siko. Donc, moi, je suis donc, la émission on a 3W Elenga Congo TV. Martin Engi, vitesse fusée sur la Likamo. Ouais, na bandina libanga pana yo mo Martin Engi yobi vitesse fusée. Mais bozo inanga ibatu. Mais dans la vie, on doit satisfaire tout est bah fait pas boya là bas la mon aime de cette émission même de ce pas boya mais ngas go bateau ba boya na la lela bon on a besoin ça là il faut n'a pas ça effectivement ba boya net singa bo c'est sous net Martin pe boya ata boyini azanga Martin donc c'est ça donc on appelle Simboti na modèle wa manakio master ngai na bo santé papa yoyo na bo sanité staff notre Sadiko na bo santé Yannick Arobas Vita na bo santé petit dans le lycée que bureau na bo sanité qui est encore là ba vrai tout na beti bandi clontou ba mbote na bo sanité c'est leader na Switzerland yemogo Roger ML apprenti digital vraiment tozali donc yangwana kaka Sadiko donc ezali boîte ezali ndeka na lobe tourwana bo contacter nga na 089 et donc 00 plus 243 plus 243 89 77 55 606 on a besoin de Sadiko donc c'est ça donc hello na rôle ba ngwana check c'est pas pareil. Alors mesdames et messieurs Kanene Sabino donc la Niki photo Ekima na kati ya États-Unis donc vrai chéri donc marambango zongi quoi Dani qui photo Ekima vrai chéri na kati ya États-Unis talara Martin invité sa fusée to zala pour esa moi bien ba jaloux ba kufana on son na maramnanga na yo Dani qui photo Ekima vrai chéri na kati ya États-Unis. Alors merci à trop na batutu bas 8 ans landa biso lelo mabanga ezate na boyka moko Dani qui photo Ekima donc boza toujours branché na 3W Elenga Congo TV donc chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo. Vitesse affichée sur la likambo yeyo bo bengarande bo lobarande oleke boko mara batu tuba okoma mabe po nanga na malam po nanga na lela bino po botala kanga tango zoloba mabe po nanga poto bandi bana na ba chaîne na biso banda ba Molière TV bo tuna ka sango ba bisa bino ya vitesse affichée ndenge azalaka na boulot. Merci à trop donc Josué Diasuka yende mutasimbi caméra donc petit frère Glody Diasuka mikolo bo comprendre ba image to sala Josué Diasuka ye muto simba makamba bi mutasika muto ena ba makambo leki ba cameraman belé Josué Diasuka ngam na baptisé on a pêché penda donc ba médaille maramuto leki bango talaka ozarana Martin invité ça fait leki ba cameraman belé yo comme président karaté bye papier Elenga Congo Glody Diasuka la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.